bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit qui n'a donné Kanono Tetela, Kema Fumbe en direct de la Suède. Mote mingi na abonné nyo sur Kina TV, bienvenue na ba nouveau abonné, vraiment sentez-vous à l'aise parce que ici c'est la famille, on se parle de tout et de rien. Sentez-vous vraiment à l'aise et puis un grand coucou na bino ba oyanga yakala. Vraiment vous êtes ma force, vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout. Et là je profite de l'occasion de saluer ma sponsor officiel Yadi Kina TV et Sika Bozali bino bomiyebi. Ba toto ya Congo. Boyo kalisolo ndeko moi sa bengi alobi. La championne maman nangai betelanga lisolo batoto ya Congo bayoka bayeba des fois ba fio bazo bimana ba musicien ezande bango bazo kanisa te na lobi ya beta lisolo maloba ya yo munoko ya ngai na yimbolela batoto ya Congo na yebisa bango lolenge yo o olobi ndeko moi sa lobi la championne ngai musicien ya wenge BCBG abebisa vie na ngai na bi ya lobali kamuna ndenge ni na bi oui na ndeko bima na musicien moko ya wenge BCBG vraiment ezalaki na ba 1900 bayaka na Canada kobeta concert ngai na uta kobota mwana nga misato azalaki na mwendi nani vraiment loka mobali na ngai ayebi ke na lingaka wenge BCBG kuta sanki no mama ifo kende ngabia yo kende tete yo kende na ngaba musique na makelele wana mobali alobi alingaka te to pesa kombo ya mwasi oyo kombo na enani to pesa kombo ya Mami Rita lobi bakomi kobongama parce que bayebaki concert il fallait beta jour boye ba musicien ya BCBG donc wenge BCBG zalaki na mboka oyo ya Canada naloba camarade na ye donc net connaissance ya quartier donc ba ute sika moko depuis Kinshasa ya wana zalaki moto ya lingaka musique mingi azalaki na monde ya musique ndetanga soloni na ya wana bisabe par exemple ngana lingaka la championne on se plana ya championne problème te to sala na kuta sabino na la championne en plein concert pende za la musique ebeti batu ba sepeli atiki bana na ye misato oya mukia azalaki na moins dinani mobile na ende mtanda ko convaincre te kende na concert okende kubina kende concert okende kubina ndeko na biso Mami Rita akei concert tango akei ya na ya quartier wana wiki no problème te lokwa yo lingaka la championne na ko sala ke bo sala nini bokutana na la championne mwana mobali na ya quartier sala ke bakutana na musicien moko ya wenge BCBG alobi la championne atango tokutana mwana mobali wana alinganga ta kolingate achanga ta litoi te ke o Mami Rita ndo moni boye tia les yeux comme les pakapaka ta bouche comme soki ni te atia na enga litoi te asimanga ka bo wa vrai petit esili o zelana na sisa ba makamoko na zana ngwawa donc conseil c'est sili bafandi soki babenga na backstage bafandi na sima ya podium kandi ngizalaka ba oyo loyenge etu abila champion ko kendo ngana kenda ya ngwana ko kendo ngana bosana bana na ngai ko kendo ngana bosana mobali na ngai na bosana libala na ngai na bosana nyonso ya ngai depuis concert wana de vie na ngai koma na merde na bina ndenge abe monika na concert wana après wana ndenge kaka musicien na BCBG senga na zelaye na fanda ki pe na zeliye kaka wana kaka na butu to memani abi lelo na yebaka te omoni zo sepelaka na mutu mena zaki na nga fan na eteke na koko tika mobali na nga na bana na nga misato abi j'étais comme si j'étais dominé donc c'était plus fort que moi na ndenge nzamba salinga senenga penga mabete afandi singa pinga donc le quoi soki na neti monument moko bo na fandi ka nazo zilaye to silisipe to memami na mutuka to keye sika zalaki donc kaka na butu wana asalinga oya kokai kusala ngai mwasi ya mutu mama ya bana na ndenga na lingaka bana ngai la championne na bota masa mama na loba ya ngana ko bokola bango ya ngai esika na zali sika bakozala abi me musicien oyo abi tozo loba makambo ekomeli Naomi
bokeba na ba musicien ba jeune fille, bokeba na ba musicien ba mama, bokeba na ba musicien bana ya basi, ba musicien mingi bayaka na ba vie ya bato pona ko china ko détruire ko utiliser yo. Abi mwana mobali ana ba memani musicien wana BCBG ya wenge ba memani ba kei. Abi na bosa na bana na ngai, na bosa na kina zaka na mobali, na kanga telefone, donc moye zate yaya wana kuta zo yebisanga zo ba oh mami rita makamyo zo sala, makamyo zo te na zela na nto solo boye tu et tout kendo tika ngai ba memani. Et comme mami rita zonga mami rita liyo ko zonga te ka butu wana ba beti mati. Butu wana ama atimbeka. Butu wana donc je vous dis basala kiwe bakokai ko sala. Donc pona ko loba ke Nzambe asunga biso. Nzambe asunga biso poka parce que makambo tozo kutana nango. Makambo oyo tozo kutana nango na vie. Soki Nzambe asungi te za pasi. Basimbani bakei concert. Basimbani apres concert bakei. Lobi nango bazalai na ba programme bango bata BCBG. Donc wenge BCBG. Bazalai na ba programme ndenge zalaka bobeta na vilo, bobeta na vilo, bobeta na vilo. Bakoma kiti États-Unis. Mwasa ni bala, abosa ni bana na ye, abosa ni mobile. Kokende wa kenda ki wana kei. Nzela nda bandiko bimisa ba mbongo. Nzela nda bandiko bimisa ba mbongo, nzela nda zo bimisa ba mbongo. Mobile yango pe ye musicien yango pe alela dia manandinga kosakana te. Masanga donc nous salaki na ba frère na ye. Soki ba beti mwa concert wana ba yembie mwa nzembo moka zo mwa neti ki akomi na lole pourtant lobi na zana mobile na ndako. Mobile na ngapi mobile kitoko. Jeune peka lokola nga ba génération kaka na biso kaka mais la championne yango ka ndolo baka na landa kayo na za fan na yo ezwaka kaka mutu. Soki na nezuyo te oyebi na nute. Yango to bondela ka Nzambe po mutu amokili aye bako sala nini ko dominer esprit na ote bato ta ko mutu Nzambe sala lokwayo. Aye bana ko dominer esprit na yo aya ko be sa destinée no ka bo. Na ndeni. La fille a lobi ba bandi ko tambola. Ba ville concert après concert bino mo boye bibiso na poto awa songi komana basi ya mibali ba bwana mobali bamona ki mwasi nayo bamona ki mwasi nayo atiki mobali na bana concert tango esili wana ifale bakita Europe batoto ya Congo asuki peka wana te ba memama na mobali tina France tango ba memama na mobali nde sali nini kuna lisusu bolingolo fifi bolingolo fitana mobala zoka kaka mwasi bazo yemba na banzembo la championne mono tetela ke mafumbe abonnez-vous massivement banzembo ka yande mwana bayembaka vous s'abonnez massivement na Dikina TV. Merci pourquoi parce que vous s'abonnez, merci parce que vous partagez ma vidéo et à Dikina TV et vous la Dikina TV et Matsa Volib. Merci beaucoup. La fille a lobby maman. Tokomi na France na zana bandeko. Bana mama na ngai. Bazo yebisanga makamni nyo za kosala yo mwasali bala abila champion de côté ebimi awa e côté awa ebimi awa donc nazo yoka lisusu mutu te bolingo loko ya puberté mais bolingo ya puberté te nazalaki déjà dans des trentaines abila nazalaki na 33 ans à l'époque nazalaki mwana mukete nazalaki dans des 30 dans des trentaines pour na lobaki donc expérience à vie donc mais makambonge memanga moko nazanga na maîtrise. Basuki tina France kuna tant ba komi na France basalo bakoyi ko sala basalo bakoyi ko sala batoto ya Congo nde buenge BCBG efuti nini ezongi Kinshasa tango bazongi na kini bolingwe continue na téléphone bolingo continue na téléphone otena na beza ko sala mwa kunini moko boyawa boye na mona ki mutuka moko kuna luko sala ngotela ngango na mai et puis na beza ba faire moko boyo sunga ngai mami Rita loba a defa mbongo na banki pona mwana mobali wana a defa mbongo na banki pona mwana mobali wana batoto ya Congo mais ezaleka ba demande sur demande atele mutuka na mai batoto ya Congo abina eko zonga na bana na ngai poka parce que mobali alinga lisunga te si to kabona ki ngana ndaku mobali na ndaku ba demande nyonso na keki shasa na fanda ki na kota ki libana baba 4 mois na nyonso to zale ba mbongo bana nde o ifale ki na sunga bana na ngai bazanga ko liate bazanga ko milate ngai nde nazokende ko s'occuper na mobali baninga na ye donc vi moko kaka ya loyenge vi moko ya kimia te ke bo solo l'avenir lisola avenir ezalaka te abituna ba filming ba solo ba musicien lisola avenir ezate
azobima no kaka boye donc kaka yo mpe nayebi te soki ozosepela mpo kozobima na célèbre soki star soki ndenge toyebi te abila championnat mwana mobali oyo abebisa vi na ngai tellement abande kolinga kosenganga mbongo air nyonso tout et puis tellement nazalaki neti envoûté nazopesa mbongo bana na ngai bakomi kozanga na ya kolia na ya kolata bilamba ezokoma mokie me foka mwana lata jaquette pourquoi parce que mbongo nyonso soki asengi yo na ntongo na poka deja efotiela ye asengi na ntongo na poko efotiela ye jamais confirmation boya confirme mpe kete nde bomoni la champion wana madame nanga confirmation eza te bolingo moko kaka ya cache bolingo moko kaka ya loyenge bolingo moko kaka abila champion nde naza boye lelo bana nanga bakola relation mpenza ya malamu na bana nanga eza te a cause ya musicien wana ya wenge BCBG asala akoki kosala naza na banyongo awa boye na kotela ye banyongo na ndenge nyonso bana na ngai toza na relation malamu te pourquoi parce que bomona na bango mwa ntango nazalaki na bango avant baya kopesa garde pa mobali na ngai mpo na maltraitance ya bana na ngai moko abisoki nazoloba en conséquence de quoi je sais je crois de parle je crois de quoi je parle ba musicien baza bato oyo basimbaka bisimba alobi tuna bafio babimaka na ba musicien bakoyebisa yo bolingo moko stable te bolingo te ke obo kobeta bobeta projet à venir ke mama dans 5 ans ezate eza kaka soki bokutani bomeli oh mère les mères yo nde mère donc kaka nde moko ya loyenge na connaissance na bango baza kolia yo mbongo eloko moko ya bongo donc vie moko ya pasi nga na bebisa libala na nga likolo ya musicien ya wenge BCBG bayaka na Canada na mama nazala emporté nga moko ti lelo nayeba nakoka koexpliquer likambo yango te mais nazala vraiment emporté nasala bêtise oyo nakoki kosala te na vie na ngai yango naoyoka mwana mwasi oyo mawa Naomi ndenge aza kosala nini kodéfendre héritier eza ye te elle est sous l'emprise soki famille ya Naomi ekolanda émission oyo babondela mpona mwana bango elle est sous l'emprise du diable aza mwasi ya liboso te héritier asala makambo wana aza mwasi ya liboso te abisoki boyoki baaudio oyo azosola na mama na yo koyoka ke non elle n'a pas compris pourquoi et puis héritier jusqu'à preuve du contraire aza na mwasi oyo ata bali ete mokili eyebi ke mwasi ya héritier kombo na ye intel mais tala atelemi mpe aza kodéfendre héritier na ndenge akoloba ke ye nga na bala na ngai te na bota te et pourtant aza motu fala yoka soni abi c'est pas elle bozo condamné pamba Mamie talobi nga na leka par là la championne. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Na leka par là. Ça m'a pris des années pour quitter. Ça m'a pris des années pour être arraché. Ça m'a pris des années pour sortir dans les trous là. Dans les fosses au lion au Bachakaï. Et pas un musicien, ya Wenge BCBG. Abibo condamné Naomi te. C'est pas elle. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Abinde bo moniona basi mwasi mususu a 4 ans mako ya pena mutambu ya 5e mpako ya ba ko filmer pe azotala nde bazo filmer ay bazana ba domination moko vous pouvez pas vous imaginer ngai musicien ya wenge wana la championne alinganga te ba présenter te pa ya kato petit na ngai alela o makasi asimbanga ka boye na lipeka na fanda na kuma ozele lokwa kizengi na kuma kolanda ye partout asenga mbongo na koti crédit pona mbongo pona pesa ye Ava kende alongwa Canada sa pointe babiloko oyo ngai na kosala nini na kotindela ye mutuka ya France ngande na tsaka na maye keti matali mbonga de droit mais donc ozomona ke ba yaka kaka pona ko détruire vie ya bato yebisa ba fi ba sala attention mamire talobi Naomi eza yete elle est sous l'emprise du diable elle est sous l'emprise du diable ba makambo msusu la championne eza makambo koloba te ndo moninga ya bwa pa ombali nga tango libale sili na ye musicien ngona ye ko se retirer vina ye komaki masanga drogue bana na ngai relation malamu te ndo moninga ya bwa baza plus attaché na papa na bango à cause ya ba musicien soki mwana wa koyoke kozala malamu conseil ba pesa kaka on ne sait jamais. On n'est pas obligé à kozwa mais après ce témoignage ne ma mérite lobi musicien ya wenge BCBG bebisa vina ye alinga eta tia ilitoite ba présenter eka balobi la fille a sepela kana yo ko sepela moi na mobile te parce que j'étais comblé la championne nazaki na libala na ngai na uta ko bota mwana ngaza même pas na inane
J'étais posé, mais na komi ko fanda lokola zoba, ozozela mobali komi ko landa, bisika nyeso lokola mbwa. Oko futela etike wana boboke ne pe ko kutana na bambanda, bino bozolo bana mwasi héritier ya ndako. Eza yete. Ba musicien na biso ndo mona wana kwa sala kombo, eza lipa na nguba te, bakota ka bisika kokota. E na ba bisika na bango bakota ka wana, eza bano babota kana nde balekisaka. Nazana bana mibale na bota na musicien wana bana wana donc bazala kana bestiti. Ce sont des handicaps graves. Grave. Et uta pepa ya tata na bango ye moko musicien wana ya BCBG. Bana bambeka nde bano ba bota na basa libanda. Bazo soka ba chance ya batunga vi na ngai beba. Par rapport juste parce que na kutana mo mbali ya nini ya wenge BCBG. Beta c'était la championne. Kebisa ba fi basa la attention. Vie est appréciée. Mutako ya kolinga ozo yaka juste pour profiter pour na yo. Mwana mbali ana tanga ba nyongo na kotele ba crédit na tiele ba mituka na mai juste ka bolinga profit. Moi je croyais que c'était l'amour. Mais c'était pas l'amour parce que na des trentaines pour na koyeba ki mobala azo valoriser moi si okuta nsona bambanda te bitumba bonyo obundi et puis na zalaki nga moko te to ndoko kuta na ba se bele kuna surtout ya poto na ba et pas ba musicien wana. Lelo histoire na bango ezandeni kandi na oloba bo nulle part et l'autre côté awa te bamwe batoto ya Kongo ezalaki conseil wuti epa ndeko na biso Mami Rita oyo aza na mato ya koyoka ayoka Mami Rita lobi ndeko mobali musicien ya Bwenge BCBG moko abebisa vina ye ayaki na vina ye akotisi ba crédit asalisi makambo oyo blème suna bo moto akokaki kosala mote mais c'était plus fort qu'elle. Abia mo na vidéo nemi azo boya na munoko mais azana nini te ya kotele malem susu koloba ke non et face bente non parce que bazanga na esprit de domination abi la championne je sais de quoi je te dis de quoi je te parle. J'ai passé par là pendant des années, ça n'a pas été facile. J'ai préféré même manquer à manger, j'ai préféré priver mes enfants à manger pour envoyer l'argent chez l'homme en question. Donc je sais de quoi je te dis, je sais de quoi je te parle. Et ça concerne ma fille, vie appréciée. Ma musicien mingo tozo mona wana, ba yebi nzambe te. Baza ba avocat du diable, ba représentant ya Satan na mokili oyo. Donc soko lingo bebi sa destinée na yote, wana ezali ba dire ya maman na biso Mami Rita keba. Jeune, ça la attention, pourquoi? Parce que Patika la gêne éternellement te étant passe oya ko regretter mutu moko abusé na vie na yo mutu moko baby si destiné na yo oui batu ba ko koloba kezaki pe faute ya ye Mami Rita lingaki pona nini. C'est vrai comme moi j'ai l'habitude de dire ils ont aka mutu ceux qui n'ont les yote okoyeba te yango wana la championne alobaka souvent to qui me pa ya nzambe parce que pa ya nzambe ils ont la protection. Ils ont la protection moko et ba protection nyonso parce que mutu mso akote le maka kanyoke nga fi wana na obimana e nga fi wana na kosala e boy. Donc soko za na nzambete e kosala mawape passé. Vraiment batoto ya Congo ndeko na biso Mami Rita lobi musicien ya wenge BCBG abebisa vinaye. Soki olandi nini o vidéo oyo soko za na ba jeune fille oza na ba connaissance partager yango vraiment poto yeba na kosungana. Tango yo moni musicien yeba ke vie ya malonge kozala te. Projet ya venir que kozala te et ozalaka bolingo ya awa te. Pendant batoto ya Congo o nazalaki na ngoya koloba yango wana Maria Lusambo moni enfant mystique te azongi enfant mystique Maria Lusambo esenga kokota ki libala na risi yo bomona biso bakendaka ndenge wana sankolaka mama na lingi bino ya trop mbote mingi na Yasmine Sage ya Diki na TV et bienvenue na batoto nyonso ya Congo oyo bazali basabone vraiment na sika na Diki na TV to lingi bino mingi si c'est la famille sentez-vous à l'aise tokutani mbala sima ya ba nouveau numéro bozanga te ko aimer ko partager surtout bo s'abonner à la prochaine occasion bye bye.